Lundi 21 février 2022, bonjour, bienvenue à l'émission Kindoki Politique de ce jour. Wapibisika, bonjour, Mikola Nabiso partout dans le monde. Des essais, que vous avez belé vraiment branché dans l'actualité en beau cannabiso et ni les autres les canards vraiment la République démocratique du Congo ni les autres salema ni sengela ke saleme saleme na nous tête aux alakawana pour na koebisabino ba réalité nyonso ya mboka. En tout cas na cadre émission moko na lelo toza bongo na mwana mboka maître Jeff Kankou Malu Aza ya FCC na yeto rosola ba question d'actualité mwana mboka mbote na yo madame Naomi. Bonne santé. Ngolu nzamba bateri malgré passi malgré ma kamba mokoto comme où ça ne va pas mais dans le bon ça va. Très bien, Yamboto ke mosika na openzati kana tanga quelques sujets d'actualité au ezali moko na lelo coopération RDC na Turquie président Turkaza na mabele mboka Congo bisika pi ba ki ko signer ba accord mebele na homologue na ye congolais sur promotion ya ba investissement problème ya sécurité pe développement na République démocratique du Congo. L'incursion de ZADF en Ituri bah signalé que 10 civils qui ont levé na lou na p 3 morts na Irumu. RDC Mbosso signe l'autorisation de sortie de Jean-Marc Kabound, Outalobi et l'équipe, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Azwaki Pepo pour la Kokendina, Grande-Bretagne, Bissika Pakei, Bongo, pour se faire soigner. Alors, dans le cadre de l'émission, on a présenté déjà invité Nanga, Mwanamboka, Lelo, ce qu'il faut rejoindre, Mbang, actualité, c'est vraiment actuel, ce qu'il faut le Belango, Bongo, la RDC sous Joseph Kabila, devoir de mémoire. Pourquoi seulement aujourd'hui? Que retrace cet ouvrage? Merci pour la question. Il y a un ouvrage professeur Néhémie Moulania Wilonja a élu Kokomela Kongomani pour nous rappeler Bango, Maïe, président honoraire de la République, Joseph Kabila Kabange, à qui aussi je présente mes salutations. À Sala pendant 18 ans à la gestion de la République. Oebi na jargon na biso na mboka na biso baloba mingi kakao Kabila Sala et le côté et l'Obama Kabila Sala et le côté pendant 18 ans bomi mboka, c'est ce qui s'est dit. Il était temps pour nous ba ya FCC ba ya famille politique na biso moko na biso pe aloba na mongongo makasi koleka koloba no ya solo Kabila Sala. Mais botala maï Kabila Sala pendant 18 ans. O ezalaki natangu ya komi o ya sali. Yango Néhémie Moulania komaki le 18 février na Pullman tozalaki wana lors ya vernissage ya livre wana ya on a le bizali œuvre ya munene o epesi en détail maïnyo so Kabila Sala pendant 18 ans na e pona kolongola lokuta o ba memela biso koloba ke Kabila Sala elote Kabila Sala makambo ebele. Pourquoi ces moments? Il était temps. Parce que depuis 3 ans, depuis Kabila Kenda Kopema, Bandeko, il y a eu deux pestes, les lois au pouvoir, Baza ko gérer le nenge ba ko gérer ba Kongomani Baza Komonango. Baza ko kosa à tout moment que Zali à cause ya Kabila ne toza na situation toza nango lelo. Baza ko kosa Kongomani balobi soki lipemati, soki makambozo simbate kinoti siko eza pona Kabila. Mais biso tobité pour les ba ko loba toujours keza Kabila yango to komeli bango la République démocratique du Congo sous Joseph Kabila. Mais c'est une forme de réponse, une manière de répondre bao bazolo balobaka quand on so que Kabila nda bomambo Kabila nde boyeboy. Mais ce qu'il faut une réponse. Est-ce qu'on y so bo retracer na kati et koka qui pensa que moi mboka président honoraire Joseph Kabila a sala na 18 ans et 18 ans ils a belé. Par rapport à 3 ans, vous comparé en gros. Merci. Toujours ça, la comparaison est entre 3 ans et Kabila, 18 ans en Kabila, 3 ans Félix Tshisekedi. Mais to bimisi livre na pona ko yebisa ba imboka o ba koloba mingi ke Kabila sale le côté o ba ko sabango balobi no Kabila moni pendant 18 ans et parce que moni biso ba congolais tous ala toujours na culture moko boye ya lokuta ils ala ne mingi répandu pe ko tara mingi na amateur ba pe bato batika la kaka na contexte wana yango biso to bino to komela bango po ba e bakai nini maye nini Kabila sali pendant 18 ans.
otuni na motuna na lobi est-ce que kokani 18 ans na 3 ans na 18 ans mais Kabila kutaki na mboka na etani ni mama Kabila kuti mboka oyo sans ba institution obi ke ba institution de salaka ke mboka e ba ko fonctionner Kabila kuti mboka na biso sans armée zala quitté armée tozaki na ngweza ki en miniature armée zala ki non existant il était temps pour Kabila e ba ko constituer armée Kabila ebi ko kuta na mboko tozaki na monnaie parce que tokuta ko basculer des Zaïre tozalaki nango en francs congolais pendant 3 ans papa na ye donc économie en mboka na biso zaki par terre il était temps pour na Kabila e ba ko stabiliser au etali monnaie Kabila kutaki banzela zalaki te mama ezalaki polo mwa Kinshasa koma na Kikwiti nzele zalaki te mais lelo Kabila sala yango kolongwa na Kinshasa Kikwiti za na jour moko olongwe Kinshasa lelo lo bokomi na Kikwiti banzele zalaki te Kabila sala banzela Kabila kuta ba hôpitaux te ba hôpitaux na zaki ya kokufa Kabila ye a réhabilité ba hôpitaux aibi ko sala ba hôpitaux ya sika malgré na nyoso Kabila uta ko sala so hôpitaux tanga ngo eza ebele tolobi na kati ya livre wana nini tobi ya solo nyonso wana ekokaki te parce que makambo ko sala tozalaki nango ezalaki ebele mais ta yango pe ezalaki muke mama ba construisa kamboka na 18 ans te mboka na biso ezalaki inexistant sur le plan diplomatique sur le plan international ba armée zalaki bipai na bipai donc tozalaki na kati ya républicaine MLC Mopandi ba MRCDM Mopanzi ba oyebi ba rébellion zaki tellement mêlé na 2001 ans Kabila ba kokota na pouvoir il est un temps pour l'idéologie du kabylisme ba koko sangisa batu nyonso wana a réunifier mboka ozalaki Mopanzi motona motoza ko diriger na lolenge na il a réussi bataille à bongo ezalaka bataille non facile parce que toyebi ke ba payer belé ezala balkanisé suite ya ba rébellion mais Kabila n'a pas autorisé kotika ba rébellion et ça a profité na balkanisation RDC benga batonyo so na bafana na bonga na mesa moko pe baeba ko négocier pour na intérêt à nation et le tozana Congo na biso dans toute son entièreté c'est grâce à diplomatie de Kabila. Lelo, en 18 ans, en 3 ans plutôt au régime actuel est Koti. Pourquoi l'avoir publié maintenant? Vous pensez que dans l'élection, vous avez encore la chance de reconquérir le pouvoir? C'est pourquoi vous bimissez en un sens moko ko se justifier to ko luka mwas nini mona nde bachela bino sympathie to loba yango te to ko luka sympathie à peuple te mais to la na population na ba Kongomani nyonso ba kolanda biso to ba oba ko tanga livre wana ba comprendre que maye ba ebisaka bango ezalaka bosolo te que Kabila sala eloko te pour so Kabila sala ki eloko te mbemba tanga mosusu alinga katika l'éternellement rebelle na mboka oyo soki komona lelo mbemba kotika mandoki réinsection ya ba soldat ya mbemba ezaki Kabila sala ki quand même eloko to combien mona temps pona nini koloka ke tozonga na ba gestion en république non ils a pas même pas pour ça mais soki population o evotaka o décidaka na baye banani bakoyi ko kamba ba décider que non Kabila zonga na pouvoir qu'à cela ne tienne qu'à cela n'empêche Kabila koyi ko zonga na ba akoyi ko zonga zongele bonga na ye ya président de la République mais to komi en repona ko lakisa batoke RDC zalaki déjà sur le voie du développement mais le lolenge tozali ko fonctionner toza ko zonga na sima Kabila tika ki biso déjà na nzela moko boye ya changement pe ya développement ya mboka na biso na sur l'aspect diplomatique peut-être na katia ya livre na petolobeli yango oyebi à l'époque où l'Union européenne et koluka et piétiner diplomatie en mboka na biso ekota na makambo souveraineté en mboka na biso to benga na ambassadeur il y a l'Union européenne pe ba to basai na yango na mboka oyo il y a pas longtemps to sala ki yango mais lelo komona Kagame koloba kuna ki akoyiko ya na mboka oyo asala abundisa ba ADF sans autorisation ou bien sans autorisation au gouvernement akoya okomona lobby il y a pas longtemps vice-ministre ya Kenya ko dénigrer ba Congomani à l'époque qui attend wa Kabila ozali madame journaliste je pense obani musala ngo kala obani kolanda ba information tango kala okomona te ba déclaration bon ko sama Kabila lobango ouvertement à la face du monde que c'est le Rwanda qui nous menace et ça là qui force la diplomatie na besoin de toba commettre à terre M23 kobo ça été ba mouvement rebelle rebelle à l'époque qui attend wa Kabila mais solo aussi c'est une guerre ngonyo sauter tika solo te pona ni to silisa ngote oyebi que guerre ya est ya mboka ezali guerre
moko asymétrique ezali guerre oyo ezali kouta libanda oyo bazali koenvier baminere ya mboka na biso ezali guerre oyo ezali soutenir na bacommunauté internationale madame ezali guerre oyo ekosila même pas même na état de siège wana il faut oyeba yango parce que bato ebele bazali kovouloir ke mboka oyo fonctionner na désordre mpo bango baprofiter na baminere na biso. Mais il faut faire quelque chose quand même état de siège il faut faire sa volonté wana rosilisa quelque chose manduki na mboka na biso. Pour faire quelque chose ngana lobaka moi en tant qu'analyste politique en tant que politique na lobaka il faut couper sa makoki na armée na biso et la qui sa force nango avec le fait général d'heureuse mémoire mwana mboka Mamadou Ndala ba ko bundisa ba M23 ba ko si sa guerre wana donc ce qui te mettre à la disposition armée na biso peut to sécuriser ba frontière na biso to koki kokoma na niveau ya ko si sa guerre ya reste du moment où ba force armée na biso bazali kolela bazali koloba ke tozali mal payé bazali komona politicien kozwa deep kozwa mbongo mais du moment où yazali na fond ko bundela mboka azali kozwa solde na yo ekokate ezala toujours bongo depuis na tango Kabila ezala bongo na tango Kabila mais il faut eba na tango Kabila policier bandaki kozwa combien soda bandaki kozwa combien mais tant Kabila koti na pouvoir commissaire qui on a combien yango pe to ko senga même na ndeko Tshisekedi ay ba kotala kaya bandeko ba soda ba ko bunda na est ya mboka ko matisa solde na bango soki ba matisa na présidence conseiller moko na tant Kabila tam so bandaki kozwa $1000 mais ba depuis ndeko Tshisekedi ya matisa ngo koma triple. Il faut pas matissa payer à soda comme un petit prix parce que c'est possible de avoir millions ils allaient détourner dans mboka na biso donc comme matissa mon abasoda et qu'on permettre peu que soda quand ko bunda ke en tout cas nazali ko bunda l'état ils allaient ko futana na lolenge longo bani yango ko sala ki na cha même vie na en danger ce qui ba bomanga pour école ba bomanga pour école mais du moment soda yebike tant nga nazali na est mboka ko bunda moi sina bana nanga batikali kuna bazali d'abord na esika ya kovanda te baka militaire non so basi ba botola donc omona ke moral la soda ko zala malamu te donc dans les 18 ans Kabila ba ko sala ebe ko restructurer armée na biso amema ki on jusqu'à plan sur le plan international ko komisango 8e armée d'Afrique madame ezali quand même ba espoir on de ko Kabila sala yango okobosa na te il y a pas longtemps tant président de la République démocratique du Congo actuel Tshisekedi à côté qui n'a pouvoir aloba kiango lors il y a une interview sur je crois France 24 aloba ngo j'ai trouvé une armée bien structurée bien organisée et ça libère fort il y a Kabila na hauteur comme sur en introduction que Kabila kuta armée moko déstabilisé dévasté mais à ça là il faut à reconstruire yango atikeli yango ce que héritage qui na armée est bien organisé quand même kasi na domaine nous mboka héritage qui mboka ndenge moraloba kimboka ici ekufa kala bona na bomango mais on a zolobawa Tshisekedi alobi akuti mboka d'abord mboka terme na ngana ninga koloba ngote comployant teke mboka ezaki akokufa madame yoza intellectuel oyebi ke soki mutu akufi esika nezalaka wapi cimetière bakotia na morgue baki kokunda ye mais soki ye moko alobi non mboka eza kokufa biso ko tozosa nde fort tozongisa yango mutu asi akufa yo kozongisa yango ndeni yo kominza pour la musaye mboka ezali une manière de dire que rien ne marche non, au fait non rien ne marche le président de la République a dit rien ne marche azali koko sa population rien ne marche wana baloba kango soko kuti rien ne marche wana baloba kango carte visa nyonso wana mboka donc population zo gagner rien ne marche wana moto kwa koloba yango ki akuti mboka inexistant ezande ko Kabila pour Kabila kuta étaté madame était zanine était sa population au-delà de la population zanine et sa souveraineté est-ce que Congo dans les années 1912 aura partir 1997 dans AFDL à Kodak sur le plan international les communautés internationales vont reconnaître sous souveraineté à Congo mais Kabila y a sali effort sur l'aspect international Congo pesa reconnu et quand à peine à institution il y a Bretton Woods et ça effort il y a Kabila ils a exploit Kabila même qui il y a moto combien même na kati ya livre na bisona pour kolobake le Congo du hier na aujourd'hui et ça les sous ndenge mon côté pour dire que Congo kufi pour na koyo bisa ba Congomani que Congo et ça les sous-souté to kuti bango na ba carte visa ba boma
ba société mais question ezali question ni société ni ya l'état au Kabila na le na bi société ni ya l'état au Kabila kutaki en bonne et due forme. Est-ce que ba ko ebisa biso yango on a Kabila kutaki on déjà kokufa kutaki on déjà par terre. La société belé et qui déjà par terre il y a même Kabila même qui réforme la carte de société comme ça la société commerciale et ça les exploit au Kabila Salaki mais nous sommes ba ko bisa ba Congomani te ba banano ka te ba chana moto ba Congomani ke Congo to kutaki ngo akokufa to kutaki ngo par terre ba imboka banda ko dirige avant biso ba sala le côté mais ceux qui ba sala ki le côté beaucoup de Congo Airways beaucoup de Transco beaucoup de université, beaucoup de lelo ba banque na kati mboko avant tant Kabila kota ki na pouvoir na 2001 banque ni commerciale les akina mboko la banque commerciale les akina Jeff tozana on a plateau bande oiseaux na biso partout dans le monde des akindoki politiques nous faisons parler le FCC aujourd'hui en tout cas mutuna mutazaka na opinion na idée au batu basala sourier na yebi ke kindoki politique batu balinga biso mingi batu ba critique biso mingi ngamu na yebi bi na ngamba FCC tombo mi vendre la pe mbo vandi tata na réunion kanisa population et en opinion ni sur bino population et jarabiso sûrement qu'il y a efficacité autozaki nango na ba détourneur partout même tout le bien même professeur Néhémie le bien opé na katia livre na yoana abi du moment na biso ezaki na faiblesse mort ezaki nango okomona muto ayibi mais sanctions ezali makasité okomona muto asali mabe mais sanctions ezali makasité ba privilégié on non peut-être ya ba intérêt moko boy ya on est ça qui faiblesse et caractérise qui gestion na biso to reconnaître yango ya moto lobi livre reconnaître peu que le état de droit est Tolobi boyna katia zela na kokoma na question Tolobi boyna katia livre wana la République démocratique du Congo sous Joseph Kabila devoir de mémoire Tolobi boy ba faiblesse wana ya onde caractériser memi ba imboka ba constater ba loba ke ya solo ndeko Kabila banaye ko sale le côté mais toyo ko loba boyna katia livre wana Tolobi idée ndeko Kabila ezakini a changer l'homme congolais à mettre l'homme au centre des intérêts de la du développement plutôt. Mais idée à l'homme congolais à la kini, idée à l'homme congolais à la qui détourner toujours le détournement. Oui, bien, ngana lobaka Kabila ça ba effort rebelle, to ko bo ça ba effort à Kabila te ndeko na ngai. Tant banda ko critiquer ba lobi ki za ba afdel entourage ya ba panae les ali ba détourner Kabila kenda ki ko puiser même tina kati ya opposition. Kabila ki aluki ba lumumbiste, Kabila ki aluki ba kasavubiste, Kabila ki ya aluki ti ba Tshisekedi ba ono so ba ya kakata na gestion pona ko luka meilleur. Ba meilleur quand même Kabila lobi azo regretter mingi, azangi 15 personnes ba ko aider pour na ba matérialiser développement au Congo. Ya on est tolobi qui na kati ya beaucoup na tolobi faiblesse na tout ça qui ba to ba na ko sala mingi mauvaise gestion à gouvernance mais to ba na ko opiner bango te. Ya on tolobi no biloko wana e ko zunga le susute près de successeur na biso yazali awa actuellement président Félix Tshisekedi azo yango te mais malheureusement to ko mona ke ezali ti le biloko Congo ba comportement ezali ko continuer na ba imboka au cas qui y a pas longtemps ba détourner 100 millions il y a 100 jours 552 millions de dollars il y a 100 jours projet Chilengelou bon on va détourner plusieurs détournements ça comme ça malelo na régime actuel il y a président Félix Tshisekedi il y a un koloba biloko wana même acte même comportement il y a on ça là que mboka na biso zonga sima il y a on ça là que batu musubalo ba ke Kabila sale le côté ba loba yango pourquoi ba mona ke batu baza ko détourner mais oui évidemment batu belé FCC le loba longwe na FCC parce que ba mona le sous Joseph Kabila zaina signature Joseph Kabila zaina gestion te ba ke sous pas ndeko Tshisekedi o kasi bala nini balandika kambon balandika misolo balandite au nom ya population au nom ya intérêt au balobaka intérêt général on le fait au nom du peuple non balandinde sika misolo za ba biki actuellement ndeko Félix Tshisekedi ye pas aina mo ba faiblesse na ye azali à se donner na ko détourner ba détournement pesa na régime na ye tika peto kende kuna jungu so peto ko zali ba ku ya ko détourner ba millions ba congomani ya on est baké kuna on te le dit bon les populations zali ko juger gestion ya ba imboka actuel ba comme on a que faiblesse ya gestion ils allaient vraiment très macasse. Mais sincèrement qu'est-ce que vous reprochez au régime actuel? Manque de leadership.
dans la gestion de la République. Nekonanga, ce qui leadership, il y a président de la République actuelle, ils ont qui forte. Ne ba koloba baza ko inventer ba bi diplomatie de ko tseke za ima kasi koleka monter de ko tseke di a renouer le lo ba ita belé tolobi non wana ya lokuta parce que ce qui leadership ya de ko Félix tseke za ki ya solo mingi koleka to nga to mona Rwanda ko respecter biso to nga to mona Burundi ko respecter biso o to zali su ko reprocher les sous le lo na gouvernement actuel to zali ko mona na kati na bango ba esprit ya détournement ezali minimum 14 millions de dollars détournés pendant 3 écoles. Au Marcelin, conseiller, la présidence de la République, conseiller spécial, par comité, on a la question, est-ce qu'ils allaient gouvernement de Kokiko Sala Moussala ou bien ils allaient des individus de Baroko Sala Moussala. Donc, comme on a le lot sous escroquerie, chance kaka le lot, si il y a qu'à dénoncer la population, balongo lango escroquerie, ya ram. Le lot basali ko détourner bambogo d'une manière systématique, ba ko yiba même crédit, ya ba Congomani. Le lot est-ce que Congolais zali kolia na nzala na ye lelo kitunga ya mama ya wenzi zali ndenge nini faiblesse wana lobi tozalaki na étape nini lelo to commune étape nini ba Congo ba moni ke nzala ezala depuis na tango kabila nzala banzi lelo te les héritage kaka et actuel régime côté tango nzala ezalaki na tango kabila to boite tango kabila batu balia na nzala na bango te mais lelo nde fubu boma batu na nzala. Parce que le lot, batu natango akabila tamu sumta wandaki kuzwa tamu susu lipa. Mais le lot soki lipa ngozo mona na susote. C'est que Kongomani akokufa. Kongomani akokufa. Yebisanga i Kongomani nini na kati ya Kongo akoza susu ne sengwa lobaki. Ya solo régime weza kosala quand même quelque chose. Ndeko nangai biso le lot tozaba victime. Tozaba victime. Tala grammage ya lipa ya tango akabila na tango lelo. Tala unité autobandai ko soma tango kabila na tango lelo tala lipa wenze tango mama bandai ko kenda avec 10 000 francs na wenze na tango kabila na tango lelo donc okomona ke pasi oyo bandai ko kanisa ke na tango kabila ezali trop élevé mbaza ko constater ngo ke lelo na tango régime ezali très très grave pour bato ba ko zanga même ya kolia malnutrition eza makasi lelo na mboka na biso na kene na province kene na mbujima na bakananga kuna et pas na biso okuta ke bato bazali ko souffrir baza ko zanga même lipa kolia bato ba côté ka mai pour baso malipa FCCD kanga qui pendant plus de 2 ans a travaillé bien à cause na bino bozala qui toujours wana ko mettre ba bâton dans le roue pour ka a décoller. Maman, Soko Tangi Mobeko Likonzi Amboka Nabiso, la constitution de la République démocratique du Congo. Et le président de la République, c'est lui qui préside les conseils de ministres. Yende a convocaka, pe a présidaka, conseil de ministres. C'est le président de la République qui est le magistrat suprême. C'est le président de la République qui est le commandant suprême. Tant ça ne marche pas, le gouvernement écoute Anaka, le président de la République va discuter la question en boka. Va discuter l'évolution en boka. Il y a une utilité à conseil de ministres. Chaque vendredi, il y a un conseil de ministres. C'est est-ce que Congo a collé à toi, to bakenda ka bafandi bazuma lili to pona prestige na ba to mona ke ba siège qui na conseil des ministres mais sengi batala ba question ni ezali prioritaire est-ce que congolais zali kolia te est-ce que congolais zali kozo ba soit approprié yango ne maye sengi ba solo la kana ndenga mozindo et te to yoka kaka na ba etando ikeke o gouvernement qui décision songolo gouvernement kota qui na conseil des ministres mais to comment impact à conseil des ministres te pendant 2 ans il y a on a répondre pendant 2 ans il y a gestion il y a coalition FCC cash Otuzaki biso ndeko président de la République kwazaki na majorité sortant pardon, Joseph Kabila a une majorité, na président entré au Azaki na présence de la République. Tu as qui te gérer Mboka ensemble. Tant que gérer Mboka ensemble, n'a pas qu'au président du conseil des ministres. Mais apparemment il y avait 2 leaders. Non. Question na question na niveau ya présidence, il y a gestion, pardon, il y a conseil, il y a ministre Zakina. Ndeko Félix c'est que yo mona mokolonini ça nani Sylvestre Ilunga ko convoqué topé ko président conseil des ministres. Et ça qui était toujours moi dans Mboka Félix c'est que même en déplacement il y a un ko président yango. Okoloba siko ndenge nini ke yende a empêcher Mboka décoller.
Est-ce que yo kaki ke ba pekisa ki Félix Tshisekedi a signé ordonnance et pas le ministre FCC? Mais tu vas nous montrer ordonnance ni. Ordonnance soit qui avant gouvernement parce que gouvernement tu ba le bana ko expédier ba faire courante. Tant gouvernement Sylvestre Ilunga et aki kokote. Moi na mboka nani o ya kufa o nani Gabriel Mokia. Azwa ki bonga na été. To boya kinde inégalité. Ya on to boya ke ba ordonnance wana eleka. Mais il y a qui qui empêcher Félix Tshisekedi à fonctionner. Est-ce que Félix Tshisekedi a voyagé du moment la coalition FCC cache? Pas ni que FCC cache est bloqué qui peut voyager à président de la République. Pour qu'il ne coloque pas investisseur, ne banay kolobayango. À plusieurs fois, tout le monde président de la République au Bimako qui ne voyage kolobano, nazo qui ne peut pas coloquer investisseur. Mais il pendant des ans, investisseur combien qui n'a beaucoup. Pendant des ans, pendant que il y a solo FCC qui bloqué, on a sa population, on a sa intellectuel. Maman Nangai, intellectuel, au quotidien, c'est le président de la République qui gère le pays. C'est lui qui prend des décisions. Sans oublier le pouvoir du Premier ministre. Mais le pouvoir du Premier ministre, c'est exécutif. Le chef du gouvernement. Lui, il est là pour exécuter. Mais c'est lui qui gère le pays au quotidien, c'est le président de la République, maman. Au regard même de la prérogative constitutionnelle, c'est lui qui gère, c'est lui qui est le commandant suprême des forces armées, c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, c'est lui qui est le magistrat suprême. Mais il y a pendant 2 ans, et là on a Tobotolaki de côté Tshisekedi. Tobotolaki le côté maman. Nous sommes toujours un mensonge, un rencontre, pour nous salir l'image FCC, pour nous faire solo, FCC, il y a une image comme la population. Mais la population qui comprendre, il y a une année depuis que tu as Félix Tshisekedi qui gère Mboka. Il y a une Mboka comme une sikani. Mboka tu comme une sikani. Tu sais que wapi. Est-ce que le cadre macroéconomique, stabilité en Wefandi? Est-ce que les lois congolais, les paisibles congolais, allaient fonctionner librement? Au cas où ils ont commentaires pour nous voyager, est-ce que vous allez toujours bande de FCC bloquer? Au cas où ils ont voyager, est-ce que vous allez toujours bande de FCC bloquer? Donc, le mensonge est tellement ébellé. Et les populations qui comprennent que les Alaks qui ont le côté c'est la FCC, l'UDFS n'était pas préparé pour la gestion de la République. Mais s'il faut dire vrai devant la caméra, qu'est-ce que le régime actuel a sali au binobo salate n'endenga bien? Régime actuel. Au basali au bisoto salate. Ah, na ebite ram kaka. On dit madame gratuité enseignement des populations. Mais non, madame. La gratuité de l'enseignement, c'est grave. Ce qui va te que gratuité de l'enseignement fait partie du programme du chef de l'État. C'est une disposition constitutionnelle. L'article 46 de la Constitution. Vous n'avez jamais mis en Mais madame, nous avons. Ce que Tanguy, même dans le livre, il y a professeur Némi, Okoma, qui est gratuité de l'enseignement, et c'est Bandaki. Mais il y a qui n'a pas province, ils ont sauté. De manière chrétienne. Mais le président de la République, oui, parmi ses prérogatives, à l'Obino, a lancé gratuité dans l'enseignement. Et ça, la manakati, établissement sur l'État, c'est normal, c'est son droit. Mais biso, tout ça, là, est en pays. Donc, gratuité de l'enseignement, bandi le loté. Oh, Kabila, ça, là, et kokanité, na, Tshisekedi, sali. Wana photos à la vraie, même Kabila Yemoko Sikazali, pardon, Tshisekedi Morazali Azali conscient, que prédécesseur Nangai, Asala Moussala Makas, et Bissanga Balouani Niasika, on de Tshisekedi a signé à mettre en place. Il a 18 ans, 3 ans. 18 ans. Peut-être que sur le PCP, il y a 18 ans, ça l'a mieux. Dans le cadre de la réforme, normalement, il faut Tshisekedi a même la biso Baloué à Sika. Il y a depuis Tshisekedi Azan, la présidence de la République, ordonnance Loanine déjà signée. Aux alliés qui ont intérêt à peuple. Ordonnance Nine. Tout le dossier, Yamboto, c'est ça, processus électoral, ils ont déjà, bandit déjà qu'on avancé. Est-ce que Nanios Bandungu, nous avons les cas de part et d'autre, problème en bongo sur facturation, problème il y a financement et autres. Vous pensez que le bandit malamu na processus électoral aux hommes mabisoti 2023? Nakolo bato bandit malamu te parce que décor des animaux mal plantés.
par rapport à l'animateur, il y a Séni. Biso, FCC, dynamique progressiste révolutionnaire, FCC, biso, révolutionnaire, quoi. Tu vas continuer à déléguer na biso na Katia Séni pour ndeko Chilombo a prétexté que ce qui est élection salamité zali suite à blocage à FCC. Parce que banda ekolo ba déjà dans couloir na bango, to bi bon to kotika te lokuta wana se répandre. To tindi bande konabiso Jean Itoko na découragé Matembo na Didier Maner waya qui ko rejoindre cannabis va révolutionnaire to petit bango ba membre na Séni Tobi ba kende ba permettre que institution d'appui à la démocratie ait fonctionné pour ba Congomani ba zo élection en 2023. Tout comme ko ka ba nungu ombongo ezate madame Kabila si apesa biso leçon na mboko habi Congo oezana mbongo ebele to organiser l'élection en 2018 sous fonds propres. Toujours ta un likutate ya fonds étrangers. Mais les lots n'a après impression que régime actuel y a des côtés Tshisekedi ils en a besoin et eux qui sabiso ba Congomani soni lokola tozali incapable ya organiser l'élection na ba fonds na biso moko. Oko kakaza di Nicolas kono koloba na pesa ki mbongo na Séni. Oki kadi makaza di ya Séni alobi ngai na zina no mbongo te. Mais j'ai appris pourquoi les alliés profiter na peuple te. Peuple congomani no solingi na minute to kenene na ba élection. Ba élection de tozali kozela. To lingi ba pi pompo na te ya o alobi azongisi bo pesa Séni mbongo. Soki Séni na zimbongo te, Séni a organiser élection pété. Mais j'ai l'impression que des corps ont des alliés qui ont planté, des alliés qui même ma Séni tina juin pour yemoko président Séni alobaki yango ceux qui t'ont commis na juin, ceux qui m'ont monanité élection ko sala maté. Donc j'ai l'impression que 4 mois. C'est dans les 4 mois. Donc ça va passer Séni mongoté, ba ko ba ya solo que mongo zalité et sengena biso glisser to kena dialogue, maman to ko permettre à ta dialogue ya jour mon côté. Wana na koloba yango ba Congomani nyonso bazala prêt soki to komi le 18 décembre élection salamité mandat Félix Tshisekedi pe esili mokolo wana. Mais le président de la République reste en place. Non, maman, tu peux appliquer constitution à Bisso. Le président de la République reste en place, ce qui va élection aller en cours. Mais l'intention Oyo, nani, régime actuel, les alliés copés, c'est comme si Malinga glissé, se pérenniser au pouvoir. On a pouvoir, Timo Kolo, Yesu Yemoko, Rosani, Nakozonga. Il y a un autre comme on a intention à Bango Zali Bongo. Bapesa, Séni Bongo, et organiser élection le 18 décembre 2023. Sinon, l'article 64 de la Constitution est cause à la mise d'application et le peuple se prendra en charge. C'est aussi ça, un dossier suppression. Ils ont déjà annoncé d'ici le 1er mars 2022. Le lien que nous avons qui sont Nambaki yango lokola ba Kongomani so yambaki yango to sepelaki parce que mongo na biso to dénoncer ki moyibi ya o bana ko sama la présidence de la République avec en complicité avec le ministre Petentik qui basa Maliba et les loyo ba le bino ba ko suspendre yango. Mais biso tozali komona yango ezalaki escroquerie d'état netolobaki yango sokotaki na code pénal livre 2 l'article 98 et le bi escroquerie ezali kozwa eloko se faire avoir quelque chose ya moto mosusu sans consentement na ye lolinga banda kozwa ba unité na sans consentement na biso ezali escroquerie yango to kosenga actuellement démarche zaina ya kosenga gouvernement de la République ayebisa ba service à télécommunication ba restituer ba unité na biso banda ce qui gouvernement pesa ce ba société de télécommunication c'est pesa gouvernement bo ba kende gouvernement zongi sambongo wana ba restituer Congomani nyonso unité na selon au bazwaki pour réseau nyonso service sont des abo et retrasaka donc depuis une année c'est plus de 250 millions de dollars déjà ba su ba dilapidé kiango mais donc on réclamer justice et salama réparation salama bazongi sambongo ba Congomani bazui bien c'est beaucoup ko suspendre ngo beaucoup ko suspendre taxe té bango baloba que za taxe parce que peuple le lobby est illégal ne ba suspendre yango ba suspendre té ba longo le pété mais comme gratuit et comme gratuit pour nous checker na gratuité ne bandeli et sengela ki bati yango gratuit ne bandeli et ça kinde ki moyibi tant ba peuple ba dénoncer ba comportement na tant ba okike ba to ba lobby ki moyibi wana ba suba sombela ma pango ezali ko profiter na famille moko nde ba yaki kolongola yango
ezali te ke balongoli yango bakomisa yango gratuit ezali nini ezali service nini oyo bana kokata biso unité chaque jour chaque minute otia mwa unité na balongoli nga moko analinga soki otia unité te bakoloko bakongomani nyonso koma kosombaka minute na mega mais loko basi bazwi décision ya kosuspendre yango basuspendre yango mais bazongisela biso barembourse parce que basalaki infraction ya escroquerie. Ndeko Jeff Kankou, ezalaki plaisir kozano na plateau. En tout cas, merci mille ndeko ndima yo kana mitwe na biso kwa le mot de la fin ezali par rapport à émission lelo. Ngai ne na kopesa d'abord matondi pour la considération pour na lokaso tindela ki ngana ya ko participer na émission. Mot de la fin nangana koyibisa ba Congomani no so balanda biso dans le partout dans le monde to fongola miso ndeko Chilombo aza na intention ko glisser to pesa ye chance te soki ba ko organiser ta élection ki budi nde balobaka to kende na élection pour to sanctionner régime to za déjà na ba machine à voter na biso ezali awa baluka la biso ba bulletin wana ba imprimer ngo to kende na ba élection to za na besoin ba échelonnement milai te élection na 2023 les allez considérer les allez priorité des priorités na mito ya ba Congomani nyonso bazali ne sikao mama ya mapa esika za kolanda ngai mama za côté ka Thompson aye alinga ki na élection pour moi déjà que régime oyo échoué na o promettait ki population ba pesa ba kambia sika ba député ya sika na parlement o ezali koya. Et oui que monsieur ici mais na bossa une question moko population tunaki pourquoi moi mboka Joseph Kabila aloba à réagir face à l'actualité. Est-ce que à se retirer na eto mamba congolais qui paront sauter? D'abord il faut dire que Kabila Kabange c'est un homme sage et sagesse à Kabila ezalaka caractérisé par silence naé. Silence naé ezali réponse na ba détracteur na union so baloba ke Kabila lobaka Kabila salabu baluka toujours bazwa liloba naé asi asali préface na livre ya Némi Moulania batanga yango bako comprendre vision ya Kabila pour le Congo c'est quoi et sengeli batanga yango Kabila azali wana azali patrimoine national pour na biso ba Congomani nos akimaka sujet parce qu'alingaka osala ba débat inutile lui yango alobaki il faut dire quand vous avez des mots qui sont plus forts que très bien. Émission ici, awa, monsieur Kankou, merci. Merci Nabil Bolandi, sont partout dans le monde. Merci l'équipe technique et soutenir mon collègue. En tout cas, prochainement, on a invité mon source. Mais toujours avec le même plaisir. Tika Tenzambe, Habeni Sambo, Kamakou, Nabiso, République démocratique du Congo. Bye.